dans la nuit du mensonge et des silences imposés. Ta voix s'élève courageuse pour dénoncer l'océan de la presse congolaise. On flot balayer la peur, ta vérité apaise. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Chaque mot est une arme, chaque phrase une lumière. Tu portes l'espérance dans un pays meurtri de guerre. Océan du Congo, ton eau est résistance, ton canal est la liberté, ton souffle est l'espérance. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Tomba, Lipasa, Azakaka, Wanatoko libéraire Congo. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Kudos à toi, sentinelle de vérité. Ta voix ne tremble pas, même face à l'adversité. Océan de la presse, miroir de nos douleurs. Tu chantes la justice, tu sèches nos pleurs. Dernier océan, ton nom restera gravé dans l'histoire d'un peuple qui refuse de plier. Ton combat est juste, ton combat est noble. Océan du Congo, ton combat sera indoublable. Nazayene esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya baposte téléviseur na bino mpona kolanda émission ezwi na yango bandeko balandi ya émission ezwi napesi bino mbote bisika nyonso ezwami bino mpe etika ete kimia ya nzambe tata eyingela omabotama bino pasi mpe mawa na république démocratique du congo na banzi ete bandeko balandi bino banso mpenza bisika biso ezwami bino bosilaki boko kolanda lisukulu ya mwana mboka Félix Antoine Tshilombo tata mokonzi ya république démocratique du congo na lolenge o asila ekoloba kasi totyango mwa moke po ete biso banso toyoka. Et donc, le plaidoyer que j'avais prévu pour appeler à des sanctions, je préfère le suspendre pour le moment, en attendant évidemment d'avoir la réponse du président Kagame, parce que j'ai vu ici dans la salle également l'émissaire du président Donald Trump, dont je salue l'implication dans la crise qui frappe mon pays, et à travers lui également nos amis et frères du Qatar avec son émir qui s'était aussi impliqué. Merci également à l'Union africaine, aujourd'hui représentée par le président Faure Gnassingbé, désigné par le président de l'Union, en exercice de l'Union africaine, le président Lorenzo, qui aussi est à nos côtés pour ça. Je crois que cet appel est la preuve que la République démocratique du Congo n'est pas belliqueuse. La République démocratique du Congo veut la paix, la véritable paix qui va entraîner la stabilité et permettre le développement de cette région qui, pour moi, est l'une des plus belles régions du monde, c'est-à-dire cette région des Grands Lacs. J'espère que cet appel sera entendu par le président Kagame
et je lui dis ma disponibilité à discuter de cette situation. Excellences, Mesdames et Messieurs, excusez-moi cette digression, je reviens dans mon discours. La République démocratique du Congo réaffirme son engagement d'opérationnaliser la feuille de route émanant de l'accord de partenariat signé en 2023 et confirmer le vœu de le voir fondé sur les réalités d'aujourd'hui, les ambitions de demain et la mémoire des erreurs d'hier. Nous sommes prêts, mais ce futur, nous voulons le construire ensemble, dès à présent, dans la transparence, dans l'équité et dans le respect mutuel. L'Afrique vous attend, la République démocratique du Congo vous accueille. Je vous remercie. Merci l'équipe pour la thé na États-Unis d'Amérique, mananangala kunya dolanga na États-Unis d'Amérique, yanga mo continent Angleterre, tikanzambe alikala kupambola bino. Na banzete juka am le number 1 ya Océan de la presse congolaise, moninga ya Gauthier Boulaye, na mboka ya Mama Célestine pe papa Michael, pe bino banso bolandranga peza na France, tikanzambe alikapela kupambola bino na banzi ete ba Kongomani pe ba étranger balandi yango pena na bokebi. Na banzi ete likambo oyo ezali kopesa pasi lelo to ko analyser na tina ya school wala moko la moko ayeba pe ko landa po ngai pe na silaki pe ko manyola yango pe ko bimisa moya motuya oto ko yeba lelo okabola biso la bino kasi Kongo ezali ko sala biso pasi kilame de telo take tumbakale ko tobokela lo konde fampe kato na ake na mboka mama social to benga la penza na tina ete Kongo ya biso ekombo na pasi lelo to ko analyser na simaeli sukulu nini bilo bokangaki na simaeli sukulu moni ke to na besoin ete toza na bibunde nyonso pona ngonga oyo sengeli to benga na biso nyonso to ka ba intervention ya bakongomani oyo bali na kati pe ya libanda nini bakoyi koloba la tina ekolo bango na sima ya makambo oyo bango bauti koyoka pamba te esengeli biso banso bakongomani toyeba sika otala eske dialogue ekozala ponga la kofungola bino na oyo ngai pe na yebi ko analyser na sima ya makambo papa Denis ba mama missionnaire na plus 32 na mboka nita babe fokuyo moto pe bakoko lumumba Guillaume Ngangulao bipai biso bakongomani bozali to bunde tumba kasi yambo na analyser la bino tozo na video oyo on met la patate. Basala kango mutu bakanga mutu bakenda na mutu kana itasi ko
Comment bani pour la police? La police pendant que la Kenya na ebisio papa na ebisio. Mutu ka bazo ko ngisa mutu. Taona mutu ka mutu ko. Baba musa mutu ka se bango bali baya kana baba macho na fier. Basi mutu babomi mutu. Monga boye to koma weti wa vraiment. Ah, si ya niveau ni to koma. Conseil nezani, conseil ezai chef de l'état ate ya batuna ye abisa général. Congo abiso ezali bongo na désordre bande ko balandi. Congo abiso yango la bozali komona. Mais la pesi bravo na ba Congo mais lolenge ba tutumi penza ba la police oyo routière. Ba beti bango penza pe bazwi bi botu ba telengani ba bani ko kima boyende to ko sala ka bango. Boye to ko sala bango pamba te bozali ko respecter ba tuté. Ate ko apesi bino ordre ngo mais bo sala kango bien. Mutuka ya batula nzela ka ndege bomoni wana. Mécanicien na sako bongisa. Bango bayena ki kandela bango loka bali ko mona motuka te. Lokwa soki bali ko sala ni sans kotuna. Bomoni ndenge ni muto batu ba ko memela moto sort na yeto yebite lelo. Ba fini mutuka la se et puis balinga ba kima. Population boyende sengeli bo sala na ba konza bolema. Boyende sengeli bo telema. Bo zela te kaka tsoya. Makambo ezokomela bino. Il faut bo telema bo revendiquer ba droit ko beta ka bango bela nzelo kiti pe la jipi boy. Bo betia telengani bo su jipa la bo tumbi yango po eza mbongo ya Congo. Oye sengeli esala quelque chose. Ezali kopesa mawa. Ezali kopesa mawa. Lelo bamboka le sondenge toyebi. Pour vivre malam ba entrepreneur plutôt esengeli maya. Bazali koya pola nini? Pona kosunga. Mais aye pa la biso bakoye koya te. Bakoye koya te pola nini? Ba taxe leki. Lolengo bazali kolia bana mboka surtout ce mona mboka ye. A créé le komoko awa na yebisi bino mona mboka ko souffrir. Ba taxe ba ko tchela ye. Donc ezali ke bazali ko bengala ye na mboka la ye ba pesa mopa ya valeur. Bon tu ko landa la Haïti. Ndenge ni ba malmené ba congolais. Pourquoi? Parce que président ya Congo a humilié Congo. A humilié ba congolais. Ali ko talisa na ba soldat na ye. Ke boza de loko ko sala te. Ngai na stopper po na yaki pona kaba. Mais toko solengo malembe la deux volets. Toko tala ba premier tangola no bondi ya botard de bonheur na RMC ko komela bilo mamour dangola na mokitene Florence ya Matondo Mino. Toko pese yango toko tala mama bonheur mama Jenise manga ba mama na ngai ba papa na ngai Valérie Petelo. Partout au bozali président Valère Mangito ka l'États-Unis d'Amérique. Partout au bozali au bolanda nga na Dar es Salaam na Gabon bande ko langa ba Gabonais. Juer et Winga. Bisika nyonso bozali ba Congolais au bobenga kanga. Bo partager mes missions massivement. Bo s'abonner massivement. Bo liker bo tcha ba commentaire pour chaîne na bila libération ya ngoyo. Mon mère de Bruno na Autriche. Mon mère de Bruno, il y a océan de la presse congolaise d'Autriche. Bande kolangai. Tolanda makambo oyo. Et ça la magina masina Congo bulu yeke mbutu mbutu. Bongo tozonga. Vidéo. C'est un autre groupe qui passe nous ici. C'est rapport on a déjà ça la commune. Mais c'est un autre groupe qui est créé au preuve à groupe en haut. Bilamba la kati, Paul la kati, l'autre la kati. C'est que Bilo Bola la Bolivie. Couple est là la awa on notre cassé. Bilo ne Bola. Qui nous passe à la ala ça va bataka, va moto la qui. Bilo za police Bola la kuna pas. Ndela Bola ko etango to yana butu so do kuti batwa. To kanga batunyo ça. Mama mo Rolanda. Bande kolanga wana la sans fil. La police kima et abandonna Souciat. Ba criminel ba koma kola la kuna. Quel pays? Quel pays? C'est comme ba criminel ba récupérer la bango Souciat. Bango moko la police kima pourquoi te éviter? Ba criminel ba remplacer bango ba koma la police ba koma ko semer terreur. C'est quoi ba ta quartier ba kei ko yebisa beaucoup mestre. Nde bozo la explication na tikia. Bota la désordre eza la mboka o. Donc rebelle la côte ya vandi. Ba kolomboka ba kimi. Badui bazo côté la biso pe kaka boye. Boko yako sutuka la retard basi ba opérer basi ba sali makambula bango. De mboka mobimba. Sécurité zate insécurité d'insécurité.
sikoyo balingi ba distraire biso bandeko balandi tozali ko sensibiliser ko conscientiser ko mobiliser ko sala éveil patriotique papa Alfred na mama Clarisse na Canada na mboka ya ba mama moto bojali bokozima makate peli pasala nga ino ya se ante live. Assalamu alaikum na mama Jawa pe ba misima nga bozali na South Africa la mboka ya Gilo Mpinga. Bande kolanga sika to analyser po to komi na biso la suka. To ti sensibilisation ko sensibiliser peuple congolais ko solala peuple ko talisa bango esengeli ba yeba pe ba se prendre en charge parce qu'on libère pas un peu. Na dimension auto komi ko kende banque eza la dollar te. Na okota langa po to analyser discours à mon mboka fixe to tu. Banque eza la dollar te. Banque eza na besoin siko réceptionner ba dollar. Ba dollar ezaki la banque ki wa. Banani ba osaka na biso. Olongo efitel caméra eza ba sinyo emba moko chita dollar. Le bango basaka na bato ba bimisa ba dollar to ndeni. Siko banque bandi koloba. Elingi komona dollar na maboko ya bakambiste te. Il faut mutu loso alingi ko changer akele ko changer la banque. Kwanza ba misolo nyoso ya bapaya nyoso ezala bobe na banque. Siko baza ko sani bazali ko chitise dollar. Ndenge ba chitise ngo boye bazali ko kendela ngo po bo sepela oke ekomata. Ezali technique ya ba GP ya ko blaguer parce que lobi tolobo kuna boko yoka dollar e batisko dollar na banque ezate. Dollar akomi banque akomi ko luka dollar na mitu ya batu mboka ni lwala. Siko na bimisi dollar na banque. Mboka nini wana bandekulanga. Donc mboka o ti lelo position nango eyebani te bana Félix aya. Position nango eyebani te pourquoi Félix va votaka été. Ce que les peuples ont revendiqué ma droite comme qu'on rêvait. Dollar est comme côté msoussou 20, côté msou 22, côté msou 23, côté msou le prix eyebani te. Lobby bokomona ka dollar est comme na 20 000. Lobby bokomona ngo la 10 000. Mais tant que okende biloko eloko moko ezo salama te. Dollar est comme à 1000 francs. Mais bazana ngo ndete. Alors jour bato oyo basalaka o bazali ko nuire biso jour ba ko sepela ba konti dollar po bango ba bendaka loko akoni ba ebisi bato la bango bobima o mbongo ezate mbongo tournaka la mboka la biso te ba miyibi ya mbongo ba yibaka ba mbongo baza ko yiba ba mbongo mo vendre la banque ezate mo esala musala ezate pozo comprendre que banque eza na crise ya dollar. Pourquoi? Parce que ba détourneur o bazo ba mbongo ba bomba la banda bakenda kosana ngo bambiasi bisika bakenda ka mbongo moye kota na banque ezate banque moye vivre ezate yango boni Japon le bila pia bila misolote 2,6 millions na zopesa bino nini balos bozo mona dimension ba comment traiter mboka po ba yebi batamboko baza sérieux te. Alors bande kolanga to analyser la discours na oke on la dévolé na dévolé na oke on ndeni Félix alingi te dialogue inclusif. Félix veut nous distraire. Alinga sala ndeni alobina stopper tindika chakal pona loba ete tokoye ko avancer te par rapport à maloba langa la lobaki na respecter yango na zela Kagame po ayebi ke Kagame akotika la kolongola ba troupe te jusqu'à preuve du contraire akokanga Kagame la piège là te po Kagame alobaka ke ye a soutenaka M23 te M23 baza ba congolais ce qu'on lokola ya zo ki ma dialogue la Kabila qui est congolais azali kokima nazali kotalisa bino pourquoi Félix soka moni akomi na suka akomi coincé a créer kabiloko boko yeba ke Félix a outé ko sala coincé andimi ko yamba Martin Fayulu Madidi ayami Martin Fayulu Madidi po mona ke ayami Martin Fayulu Madidi c'est que makambo o solola akomi kula la simalango abaluki azui mo mupepa Martin Fayulu Madidi ayibi makolo abaluki soka moni akomi coincé andimi ko swala basango à quel États-Unis ba coincé ba yibozonga kaka na case à départ à qui ba yibozonga yebi ke ko sola basango ezali kokutana ba Kabila ba M23 ba tunyoso andimi ko yamba basango na sima ko yamba basango
asali nini alobi basango baza bato mabe ndenge bazoyemba nzembo batali de place bomona nde bosuki bomoni place bokomi humiliation sur humiliation mbalo bokima te mpo basi babendi bino makolo ngonga ya nzambe nde ekoki mpona kovenger peuple Congo mpona kovenger indépendance oyo bino bobafuaki bokokosa me boza esu lelo kokosa te mpo totimbeli baje na bino yango toza kosala éveil ya conscience éveil patriotique basali nini aboyi catholique ake na doa basololi akora baprincipe azongi apasoli doa donc azoluka apemaka mwa muke mpa luka lidiso akokima sikoyo amonika akomi coincé babambi ye lisusu vice président ya ONU mpona kaka bazwa ye parce que mposa ya baaméricain mposa ya bato nyonso ezali ye akokisa balkanisation este ekabola Congo eza vaste eza monene selon bango esengeli bakabola biso alors bakokabola biso balkanisation kokotela nzela na ye sikoyo ye alobi nini lokwa baotyanga pression lokwa nakangami na bamakambo nyonso baolakisa ngai ya bafamille na nga ya bana na nga makambo oyo basali makambo nyonso na mpola pemisa bango esengeli na distrait basoldat mpo basoldat bakomi na mposa kobunda ntango basoldat bakotombuka bakolobake yo olingi koextrémine biso olingi obomaka biso toza piégé par gouvernement na yo bakotourne no vers ye ekozala bain de sang makambo ekobeba mpo basoldat bakomi obuya souffle babi bango efo babunda mpo makila na bango mpo lekolo bakoye kondima négligence oyo te Félix alobi eloni okosala mpona dose bato nyonso na dose peuple pan abeti discours na ye alobi nazozela Kagame mais Kagame asani abimisa batroupe Kagame abimisa batroupe oyo asoutenaka te parce que le nanga de Willy Ngoma sont des Congolais de Kagame osala ngo te omoni ndenge azopema mwa moke mpona koboya kaka dialogue inclusif ya tout Congolais mpona dialogue ala Kabila koya na dialogue ala bananga bakoya lokola groupe la ye bazo eteyaka ye eyebisa ye kokoyo kosola na Kabila te mais na caractère obligatoire oza coincé peu importe okoteka mpe bakongolais te bakongolais bakoaccepte te tano sikoyo ya démission yango parce que les Congolais bakovenger bakobengala bino mpe na mboka oyo parce que bokosakala biso te abeti Kasonda ahumilie nde biso me ye moko ahumilie te mpo ayebi biso azosala na kati na humiliation eza te ahumilie nde biso bakongolais arendre biso faible mpo biso efo totelema mais côté ya Kagame il faut Kagame avenger sikoyo mpo Kagame aloba mutali nga sakala nga ngai nabimisa batroupe na nga troupe ne nga nasaka nango alors ya phase ya mibale na ndenge nga na analyse ezali ke kokaba mboka parce que vous les Congolais vous êtes faibles trop faibles et vous avez la naïveté vous êtes des naïfs vous avez comprendre que la tango est comme fait à Félix au lieu bino siko la kata mboka les vrais politiciens les vrais compatriotes bon tombuka po boya ko sauver Poya Monica comme il est na souka yebi solo ko sala te. Alors a comme le moment où a livré bino akaba bino la mboka. Ye a se sauver. Nda lobite eloko la ko sala sikoyo. Ezaka koloba ke ba congolais bocha stop. Oh ça tesa bino kala. Oh ça kababa mboka kala. Alors na humilier peuple oyo. Tant peuple va comprendre que makambo ngala lobi ekoti bango te. Des peuples là revendiquer ba droit mais bino sko bozozela bozela ni. Et ça façon de ma dialogue inclusif. Aboyi dialogue carrément. C'est quand on a combo ya bananga bakoyoka kanda bakoya. C'est quand souci na comme ça bokota. Na pesi bilo de voler. Kagame akoya te. Pour azana troupe akobengala te. Mais entre temps zo lia minerai na biso zo signer ba contrat. C'est quand koto ngala humilier peuple ngala Félix aza humilier te. Félix c'est quoi a mis la tête haute pour voir le baquet asali bien aboyi makile tanga aboyi bango ba avancer aboyi bango ba sala boye eloko boluka ki pole yangola ya le bien sala ngote. OK vous a livré na me ya bayini alobi so bobo mabango mais bo batela ngala biloko langa mais esimba te tout Congolais il faut botelema. Il faut pousser ma canisse la bino musika pour la nation la bino.
Dès le commencement, Dieu avait parlé. Alors, ceux qui vont dire que Dieu aussi va vous sacrifier. Pour vivre ma benaye. Pour comprendre que c'est la chaîne de libération de la presse congolaise. Aïe, qui en fait que les Congolais ont vie indépendance. Que Dieu est déjà ici. Nzamba sa zonga pour nous libérer. Mais tellement to boy, to kozonga lisu na bo umbe pa ya pharaon. Parce que vous avez esclave na mboka la bilomoko. Mais maintenant pharaon kolongo la mboka le pour la koya ko régner la nation na bino. 40 ans encore. Mais le kola nzamba zaka sima maloba ya basali na ye. Pas kokisa indépendance e kozwama. Mais entre ta bino bo kufa, bo souffra, bo moni lise ko la ngote parce que bo yokate. C'est le moment il faut to telema. Félix Sazo Sakarakara Bamayele Nabisu. Il est en train de cadonner les étrangers, agresseurs, bateau va passer le pouvoir. Alors, c'est le moment où on a la honte que la bino. Alors, on va faire souffrir bango. Biso de bateau ça humilié, ça humilié. Et pas la été humiliation exacte. Ils ont gagné Paris. Mais quant à vous, le peuple Congo, vous êtes bande d'humiliation de toute la nation du monde. Nation mon côté, qu'on vivre ma kambabo. Nation mon côté, qu'on accepter bilo kwa boy. Mboka mon côté. Mboka mon côté et sala makambabo et pendima yango. Na ande la soukisi. Na ande la soukisi. Bon s'abonner, bon liker, mais bon partager. Ce qui est choqué, on ne peut pas dire choqué. Pour personne makasa ko se révolutionner. Il faut choquer on ne peut pas. Pour y soit même à mopanga. Pour comprendre qu'il faut révolutionner. Que Dieu vous bénisse. Na ande la soukisi. Vous partagez mes missions, vous likez, vous avez commentaires, c'est ce que j'aime. Que vive la RDC, que vive la guerre. Le corps la mission tolingi paye et sengeli to bunda. Alors toyo kalato zalisanga. Merci à Joseph Kaboulo. Namusala kitoko osai la biso. Merci à Pape J, directeur à recherche stratégique et personnel Sango Mokondi. Pareil bémission ma biso. La patrouille, la mort nous vaincrons et la peur doit quitter nos esprits. Ma maman bolamuka. 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 Hein? Beaucoup la kaikala. Koko Jina. Espérons que le langage n'a pas changé. Et comme est-ce qu'il y a révolution pour toi arracher dignité, pour boule tomber à ma valeur. La patrouille, la mort nous vaincrons et la peur doit quitter nos esprits. Ingeta, Ingeta, Ingeta.